Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakinoa balandi ya magazine KNB lelo na ko présenter bino magazine na bino bolingaka mingi KNB Kinshasa na biso. Tenu ya musala ya ba corps médical et comme akolata manango et pas ya batu ya ba profession mususu bakinoa ba réagir. Ngana ebi elamba oyo eza ba infirmier. Ela ba infirmier pendate mais eza pona ba maladie. Maladie na so koti hôpital aurait que azala kande batia ba dira na bango ndepe bilambo ezali. Mais biso awa e koma ya osala musala po eteka ma moins cher. Oyo kana bebi sabilamba na ngana za nango yango na osomba ngo la lati likolo na sali musala nga sili. Soke sili na longo na tie mupanzi. Bon, bilamba oyo eza pona be infirmier to bien. Mais biso pe to za ma musala. Ko seri batu ko sa musala ya mike to sala pe nango. Kwa ndisa awa to seri pe na bilamba oyo. Tamuta mona obo ya bike wana la ma barman. Direct a bengi au servir masala. Déjà mon histoire là tu complète nango na tamula. Docteur, mais avec na docteur té. Mais ba so mon ya ça na bar à barman. La tenue qui est recommandée pour l'infirmier, pour le médecin, c'est la couleur blanche. Pourquoi? C'est exempt de microbes. Ça veut dire que la présence de la personne fait fuir le microbe. Mais par manque, tu verras, tu as n'importe quelle couleur. Mais la tenue, la couleur indiquée, c'est la couleur blanche. Sauf, par exemple, quand nous sommes dans le bloc opératoire, là, il y a des couleurs bien indiquées. Parce qu'on est en contact avec les sangs. Quand tu te présentes devant une personne, même le malade, ta couleur. Et là, tu as déjà épaissi confiance. Que si tu as retrouvé le bico, voilà. La couleur là explique l'absence de microbes. La couleur blanche qui veut dire exempte de microbes. Mais mususu wana bokomona tokomi na confusion biso na bato oyo bazosala misala na bandako tout ça parce que bango pe bakoki kolata pour protéger bilamba na ye andako. Mutu na mutaza na tenue akoki kolata na musala. Mais soki tokomi kozwana oyo ya bango ya libanda net couleur bleue, couleur verte. Facilement bakoki ko confondre yo na moto alibanda na moto musala. Tout ça la effort pour na profession na biso pour na kopesa ngo susu valeur wana to zongela oto yekolaki na classe. Voilà bandeko bouti kolanda ndenge nini ba infirmier pe batu o baza kolataka ba tenue na bango ndenge ba lobby na micro ya KNB. Kasi biso to koloba kaka ke ba infirmier pardon boza na tenue moko identique oyo kolakisa ke bino boza ba infirmier pe bino batamisala maboko botika bilatela mwanza Kinshasa et l'équipe partout. Rédaction ya KNB esaleli bino constat que ba maman oyo batekaka na ba oyo basalaka mingi bazongaka bandako na bango na retard tant nini bazwaka pona kokipe ba foyer na bango. Mama loko abiso mama na mado na sera ndenge wana te pa na mesa na vi wana te kai ba mama lelo bana ba osara kinduma ba mama beba osara kinduma ezali biete mwana bota mama bota éducation wana ezali mal ça mal éduqué ya mabe makasi. Il faut l'État appelle ça bango conseil. Jamais de tout maman bano bima bana 5 heures. Bamusu babima 4 heures. Depuis 4 heures ozonga nanda ko na 23 heures. Les éducation monga mabe. Bo yo sala kande wana bongo mwana yo bote ko pesa ko te ya ye nini o. Moi c'est libala. Donc c'est important que non so wenze si lo bimi o kesi web yo s'engager que non babengo l'un des jours moi c'est libala. Parce que wenze si lo kanyo kenda ya te de ça c'est au bima o kendo si web c'est que ce qui est passé à 20h, au bimi par exemple à 20h, boba la tourne meilleure réponse n'est aux c'est là. Donc bah message na bango bato basala biloko nenya. Mais bah maman va bien respecter vraiment bah ko sala loko wana te parce que
siko so bimi okezwa likama otokende kuna omo teke ya bien te muto minzambe bo garder foyer na so bwenze sila so ngine ndako foko yebaka horaire nini ya kozonga me mama mingi bakoma kaka te natikaka bana déjà bakoli ezalaka te comme lokola ngai nazalaka na répondre ngai ezalaka dimanche nasala ya mosala na ngai nyonso me na batongo avana ya na bongisaka ndako na ngai na bongisi bakuma na ngai nyonso après na ye koteka na poko ape na ye na zongi e bamama mingi makambo na bango eza ntina moko te mingi na Kinshasa que bana oyo balobaka français mingi bazalaka ba impoli bakino bapesi ba raison na bango akoko lobezaka partir ya complexe ya bapara na bango olie balakisa culture na bango bango bazwa culture occidentale batia bango na mutu or décalage ezali wana munene par rapport ya culture na biso na culture ya occidentale. Il faut que la moine ndenga revendica epai ya ba occidentaux. Il faut que la moine bantu ndenga bakolisa biso. Biso toyeba ko respecter tout le monde qui est plus âgé. Mais bango bamona mutu nyonso même mukolo akoko titoyer. Alors c'est ça que ils ont créé différence ya bano bazo kolisa bango. Sans kopesa bango culture na biso moko bana oyo bakoli na français ya za koloba likambo o na ndenge sengeli ke aloba aza na ye sancho limite zate alobe na oyo amoni mais to comprendre na bana so point bana so bakalingala ba limite mbaso likambo ta za na raison pour que alobe la mobo tu bien alobe la yaya aza na limite moko bo elo ko sa ke mdalo babongo emsum bakoza a complexé moi za complexé na moni mwana na lolenga olobela moboti na yeto na ya na ye mo balobi ke non mwana na za impoli or ce n'est pas ça vous voyez net boyena mo je peux dire que non mkola nga mo bena benga ke non ya kingani o mena bengi e na nkombo na ye normalement ou prénom na ye normalement de l'autre junior to nani bon emsum mutu so na benga na nu ya junior vous voyez donc tom dans mo na bengi ya na nga wa supérieur na ngai Gelo, bana baloba français musana bana bengi yane alors azem poli. Oh, ce n'est pas ça. Et na mona déjà moi nous to fanda kana e azolo ba français mais azabe na respect par rapport ba mikolote. Ndé na mona kaka, yemo kaka, na mona belete na mona ka yemo ko to fanda na el pa mo to fanda na Brazza. Azo fanda na batu mais azo ba teke oh mama oyo ya donyo sko ya monika so mona ka ke aza même ta âge na e. To fanda na le pa moko. To mo pe mama na obima to tikali mais bo tika nera oya ba rapport lokuta ko banga ba mikolo te dona ba na conviter siko ko foko tika na ye na koma ko boya ko tika la na ye ko ba rapport koma ko lekebele te bazara la confusion le problème est que il y a aussi bano baloba français bazar genre impoli donc c'est-à-dire des gens impolis quand tout le monde a ramon no loba linga la impoli ou soit loba linga la zakala azara poli. Ndenge mo pe na bano baloba français parce que français c'est juste langue mais l'impolitesse c'est le katina mo par rapport à l'éducation ou soit en cause à la lobarane français mais la bonne manière na a dit qu'on respecter mukolo a dit qu'on respecter mutanzela mais musu so romo la loba français parce la bonne manière de bon direction bakina ndenge balobi biso na KNB to bakisaka cœur éducation et qui parle ndenge parents yozo boko la bana yo langue et cause en influence moroté likolo ya éducation à bana to kosenga la bino pe ba parents boko isa bana ka na loba français bon permettre que éducation na bango za la pencher vers culture occidentale bobo ça na que culture na biso et la culture bantou Kinshasa et l'équipe partout. Docteur Yves Koumwanga apesi ba cause ya aménorrhée oyo eza absence ya menstruation et pas ya moisi. Et donc babenga aménorrhée eza simplement signification de absence ya ba règle. Aménorrhée eza composé de deux mots donc a eza a privatif, OK, qui signifie absence, OK, et puis ménorrhée eza ba règle. Aménorrhée et bengami absence il y a ba règle. Alors c'est vrai que moi signonso aroki ko zanga ko mona ba règle mais ko zanga ko mona règle nyonso eza aménorrhée.
pour nakoloba que moi si oyo azana aménoré, il faut au moins azala azangi ba règle pendant, ça dépend des écoles, pour d'autres c'est 3 mois et pour certains c'est 6 mois. Ceux qui pendant 3 mois, en l'absence il y a zemi, moi si azwa comme on a règle T, nous parlons d'une aménorée pendant 3 mois ou 6 mois. Par cause ils a ébélé. Aménorée mususu et outil appareil génital. Moi si aménorée mususu et outil les bandas il y a appareil génital. Topesi exemple, il y a moi si oyo azo melissa. Azo melissa moana, d'accord? A ko sécréter hormone moro ba bengi prolactine et comme ça la paix que azo mona règle té. Excepté et pas moi si oyo makila est comique aussi là, ça veut dire azo kota na ménopause. Yé règle nae et ko katana pe aromona ba signe misusu. Ezo s'accompagner par exemple ba bouffée de chaleur, azo ka ba moto na nzoto, azo ka ba kokauka ba miku a passe bandi ko sala e ba trouble misusu e bandi ko bima. Wana eza pas moi si oyo mbula et c'est poussani makila e bandi ko katana progressivement a komi ko sala a régler les lots et puis a sali 3 mois à moni régleté a ko régler les sous a sali 6 mois à moni régleté azo se préparer makila et katana yé a komona ba signe mais pas batu misusu pour la plupart du temps signe ezala kate mais par contre et pas mutu o règle kangami na kati autopsie exemple par exemple il y a hématométrie a komona que chaque mois ce qui a eu kaka douleur na règle azo ka douleur wana mais azo mona règle les obimate. On ne peut pas traiter toutes les aménorrhées nyonso que ce traitement na ndenge morote d'autant plus que nyonso est outil origine mon côté. Il faut première des choses c'est que déterminer origine et aménorrhée et seconde deuxième chose c'est que traiter. Na domaine ya emploi na Kinshasa méritocratie eza lisusu prise en compte te bakino ba déplorer na likambo yango. Kinshasa est l'équipe partout, KNB sali constant, ndenge bakomi ko engager batu, sa ba compétence na bango, yango wana to kiti na commune ya Lingwala pona kozwa vie ya bakinois. Engagement zake modify ba musala. Tango zana musala na isa bien, conduite neza bien, na par là ba osala engagement. Mais so yebi musala te ba engagement ndeni. Siko so ngam na yebi musala na ye pona sala. Ozingate. Ozinde kono ayebite ou engagé bon trobi de bongisi te comme ça il fallait tout d'abord na amour fraternel na bolingo o nzamba tindi biso ke to lingana. Pour ngai nazomona que likambo bazoloba ya ko engager batu oyo selon ba incompétence na bango eza bien te na ba entreprise parce que s'il faut engager mutu oyo aza mesure ya ko travailler bien donc atangeli kelasi aza pena maele ya ko travailler l'entreprise wana mais mikolo oyo to komi komona batu ebele bazo engager bango ka parce bayebani na peut-être DG entreprise wana ou secrétaire ya DG wana pour ngai na moni que ça anormal il faut bazo batu oyo baza compétent. D'abord, premièrement, par rapport à la difficulté en Mboka. Vous comprenez? Les locaux, au moins, la place, que non, bazo engagé, ça va être texte, et ça la peine à sauter. Et comme Raka, il y a un tel, bien une fille ou a dragué dans par un tel, vieux morobo à Bengue, pas côté Moussala, et comme vraiment c'est difficile, c'est de sauter. Ceux qui sont autant en classe, soit 6 classes, qui sont dans la ville, or il faut aller à Kaka na sima motu, méritocratie a sauté, ça n'a pas sima na mboka vraiment. C'est-à-dire na ko na roki ko senga qui compétition est légal, c'est-à-dire ceux qui montent à 6 classes, bo sala bo commis loko, il faut pas que non date les lobo musique ka communiquer en lelo. Pour non tout ça qui teste, vous savez tester moi mascara na suka nango beaucoup ici. Batu bande ko na bino, baleki na bino oyo bayebi logo te oyo azata même na diplôme on a té et enfin batu ba na diplôme ba komo ça ba marche pour ba réclamer logo oyo bo pesa bango ezate. Wenze ya libulu oyo eza na commune ya Barumbu spécialité na bango eza côté kabiloko ya cordonnerie batu mingi bayebaka historique nango te yango lelo KNB to proposer bino bolanda élément o Zebanda depuis 1930
c'est-à-dire avant la colonisation bien sûr. Et bandaki quelque part na Sarma Congo. Ouais, en 1930. Et le moins dans Sarma Congo, Sarma Congo est allé précisément là où station essence est allée en face, il y a Kinmazière. Et pas où des bandaki quelque part wana. Et ça quelques années après, né comme na économie du peuple. Tel médaille peut mener à Zando, à mon équipe, non, et d'accord, moi salité ming. Né le mois qui kuna et yo comme wana wende ya libulu na 1930. Alors depuis 1930 Tilelo est allé coexister. Libulu pourquoi? Parce que ezali na quartier. Na commune nous avons au moins 9 quartiers et parmi tant d'autres nous avons quartier Libulu. Donc il y a combo ya quartier wana. Bon, depuis en 1930 ezala ki na biloko nyonso. C'est-à-dire batu ya pondu, batu ya bambisi, makemba, tout le monde, c'est-à-dire tout en être confondu, tout là qui est sika moko. Difficulté ezali quand la problème d'amsou ya capital ke mata. Mais na ba avantage nazo yango ya ebele. On a bandi ko bota kana marché oyo nazo tangisa pe ba na ba université ba musu ba silisi ti lelo na continuer ka kotangisa bango. Mwana mususa ko kozana na mayele mais yo mama soza makasi ya koluka te ko tangisa ye moya tanga ezate. Alors on a resenga la bango atanga lokana naza vice présidente. Naza na besoin pe ya oyamba batebele batonda na marché oyo pona koteka. Ezala mabaya, ezala cordonnerie, ezala ba article maroquinerie, baya bateka. Et congolais nda sali yango esalemi awa yango tozo benga article ya ba cordonnier eza ya makolo maroquinerie eza ba sac. Bakinois balobi na micro ya KNB nani entre pasteur, évêque, prophète, apôtre et évangéliste akoki kokamba église ya Nzambe. Insiste bien, c'est un appel de Dieu. Il faut que Dieu te dise comment une église. Dans la bande Sambela Lelo, dans la bande Sambela 92. Dans 92, on accepta Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais j'ai commencé l'église en 2005. Donc ça veut dire, j'attendais que Dieu me parle. Moi d'ailleurs, j'avais peur d'implanter une église. Parce que dans une église, on a un sentiment pour côté arabien, pour bandimio, aller au bandier. Non, l'œuvre de Dieu ne fonctionne. Je connais des grands prédicateurs, mais ils ont des églises bizarres. Pour à bandier l'église, on a courage kaka. Oh, les choses de Dieu ne fonctionnent pas comme ça. Les anza mende atinda rabatu. Onction se salamité ka ezala leader non. Ezala batu msupe nzambe pas ko benga mais osana simamoto. Au monde a posé impact ma casse mais tu travailles dans un ministère derrière un pasteur visionnaire. Donc là ils sont allandi bien ministère na za évangéliste. Vous comprenez? Mais on m'appelle aujourd'hui pasteur parce que nazo kamba église. Et c'est Dieu qui m'avait dit de commencer une œuvre dans mon secteur, c'est là où Dieu m'avait dit d'implanter. Ils ont très bien. Donc on n'a même pas à rougir. D'après tout, on a bazar na basala nzambe. On a basala nzambe. Mais pour nous, on est pendant les tubes na Kinshasa. Et ça qui nos pasteurs. Ba évangile ça na ba tout ba panzara ba basara na évangile ya nzambe. Mais pendant pasteur pendant des mutu pour na ngande ndi na ebe na bakino parce que mutu na ko planter église vraiment. Moto nyonso ko fungula paroisse. Ezala mo Christo. Ezala mo Christo, ezala diacre avec implanté, nous sommes appelés à être évangélistes. Mais sikawa nani akoko tambusa paroisse? Moni ko fungola moto sa ko fungola na ya fungoli ya bali ngomba. Mais nani oyo ko zana mutu nango nani akotambusa ngomba? La Bible dit il faut qu'un évêque dirige l'église. L'ingomba est un samrana épiscopat. L'ingomba est à paroisse. Paroisse est niandambo ya l'ingomba. Donc, une église est un samrana évêque. L'église est plus ou moins 6 paroisses, ou 20 paroisses, ou 10 paroisses. Il est un évêque. C'est l'évêque qui dirige l'église. Bon, on a dit que c'est un pasteur. Quand on a un prêtre, on a une paroisse. Ce qui a fait une paroisse, c'est pas l'évêque. L'évêque est un cambiwana. Ce qui a une vocation, c'est un tanga. Donc, il y a une paroisse. Mon Christ, la cellule. Binomo bouti kolanda ndeni ni bakinoa ba réagir pe basali na Nzambe par rapport ya motuna o totuna ki bango nani o akoki ko tenir une église. Kasi biso na KNB tolobi kaka que ya malamu bozwa ya mabe botika. Kinshasa et l'équipe partout.
ya selfie esi ekomi kanga photo seka mukepe buka kingo tindango na page Facebook Kinshasa na biso KNB oyo suka. Artiste comédien Mouscador abeti masolo ya groupe na ye pe masolo ya carrière artistique na ye. Petit bloquant. Ce que tout le monde a réaction à yo gars. Donc on a son dans la même vieux français. Na cosa sur la musique monter. Inconsciente. Dans moi si. Yo ça va passer dans ça les rêves je te dis. J'ai dit ça aujourd'hui que dans ça les rêves yo pas yo même ça bon on n'est pas. Ma famille yo. Voilà moi bien. Parce que dans un temps, laisse-moi, on a pas crié même pas bas dans ma chambre, on a pas senti tout on a propreté, je te l'ai dit, on a propreté, on a capacité à pas citer. Tu n'as pas de preuves tangibles. Mais maman, on s'enflammer pourquoi? Parce que mon a la chambre à dire oui, bien sûr que oui. Pour la yébi à la nu. Ok, ça deuxième femme. Quoi? Deuxième femme. C'est mon livre, on dire comme ça. C'est quoi là? Bon, c'est plus le colo oyo on a préféré profil mo on a préféré par rapport à né natala ba groupe musu à théâtre ba musu ba da comique musu ba da un peu du genre trop pour divertir public mais on a c'est basé plus ba histoire ba réalité ba réalité ba conflit men oyo et c'est basé na monde na biso alors il y a un moment plus na vanda plus na côté histoire d'amour étant jeune groupe pesé ba jeune on s'est focalisé plus parce que toujours raté que papa moi tonalité papa moi là c'est déguisé toujours à cas normal boy non ils a na tangela ya ngote mais au moins na zwa temps ya ko passer na ba atelier na ina mais et après na ba groupe na biso place na zwa pena vraiment formation est bien et aujourd'hui na se sentait capable ya ko évoluer na ba propre aile na moko na se sentait aussi capable ya ko éduquer masse d'une façon et d'une autre na ba manière na ngai donc ya on est ça là qui na ça la groupe na ngai et puis et là na zo évoluer pas mal ba difficulté ça tellement ébélé donc na koki kotanga nyonso vraiment té mais au moins pour na ko diriger ba tout ébélé ba jeune pe boye le kwanga c'est pas une mince affaire donc na kati na bango mutu na mutu ya na ba éducation na ye place à outil na banda kuna étant bazoya tango sangsa ba éducation nyonso wana il faut oluko komisa ngo éducation moko et ba on landaka lokolo na yo c'est pas une chose facile donc non moni surprise est très important moi lo ba bengi surprise et la cas surprise surtout comme ko dévoiler on a sous surprise en tout cas ba fan na ngagnon surtout au balanda magazine oyo donc c'est votre artiste Mouscador jeune donc nasengi kabuno ba soutien ebélé soutien na ba sens ebélé financièrement spirituellement moralement physiquement pour continuer à kolanda le racine parce que les groupes ils en ont jeunes ils appellent ba jeunes na kati ils en avenir ya moulai donc avec le temps soit ba pesibiso encore une fois ba chance pour ça encore makambu ya bien et surtout toujours la naka empreinte ya ba vie na biso badaki liboso nous sommes aujourd'hui c'est connaît parce que il y a une génération où bah ces batailles pour biso to tia ba empreinte na biso bien nous aussi on est en train de se battre aujourd'hui c'est pour que la génération future mette de part aussi sans crainte donc ba fan na biso bo continuer ko landa les racines ba au plus landa les racines té bo zo penata o landa ngo on ne tirer jamais dessus. Bakino na ndenge bozalaka ebele ya kolanda magazine na bino bokraka KNB Kinshasa na biso ya lelo place to présenter yango to koloba te bino moko botala ndenge kin eleki partout. Allez,